Bon mais na senga te s'il vous plaît. Bon poser nga moko pour intimider nga te. Tu intimider te. Voilà. Bato bauti ko bomana na limiter bazalaki okanga ba ju exemple na kingakati jamais ba ju exemple na kingakati papa ba wenjezo sa mikonyos toza ya kokanga mate babenga 20 000 comédiens boya pourquoi ata kutu nzambo ya Jésus Christ atamboleka na 12 disciples 12 tosuka eka na 12 te nazolinga kosimba kota mate mais tozala katikati tozala clair tozwa ba parti prité tozala clair voilà ngana lingi muto azala clair bandana mobutu tolela ti lelo tolela bandana mobutu tolela tozala clair ngana lingaka muto alobalika ngana lobako ngana mona belé banani baleke nani comment les okima bazé belé bazokendaka kuna ayo peso $50 wenzoka mbongo wana azoki on a vendre la justice alalagi asali nuit na mundele wana soki abimine mbala moko apesi 750 donc 10 fois 7500 à reproduire combien de films chez Bissou Télévision chaîne oyo ekokani na yo chez Bissou Télévision la chaîne qui vous ressemble chez Bissou Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Vous allez belé beaucoup une émission la Bino Police de Star, une émission d'analyse et critique, une émission qui vous parle de vérité ou ebombama. Voilà. Notre sponsor officiel na biso Mama Zozo Mavakala. Moi aussi à papa Noé Mavakala. Ok, continue. Ainsi qu'à mes enfants, je vous salue. Votre papa vous aime beaucoup. Je salue tout le monde qui m'aime pas. Donc, n'a pas suivi nombre de télé. N'a mon amour à Yapsi. Mais l'élo, tu as mis le bino maman top togo sur la maman boka togo sur la maman poyo. Les la tinakati togo sur la maman poyo. Taliba comédie. Voilà. Mon amour, on a fait chez moi. Mbote, bisika na sobozomi bolanda biso na pesi bino mbote. Bwana Mbandaka, bwana Équateur, bwana Kisangani, bwana Bawele, Owele, Tanganyika. Na territoire moba esika ba Congolais ba kufaki belé kuna soto lobio bakangi biso République du Kivu pe bo lobate mageke biso to zo ba analyse bato ba kufa to mesana okima bato ba kufaki lobby na marcha wa lelo ba lobio non marche ko sa malisute la muka no asalite pe perdre no asalite eza masoto kobeta le hote mbote bose belé bo tala biso na chez biso télévision tozawa na police des stars lelo tozi mama top aza marque azali ngolo lelo tozana kati azana kati kati na biso moto akimate moto abimate Maman Top Mbote. Bonjour. Intimidation. Maman Top Baro le Lola abe moupe. C'est quoi vous dites dans la catégorie bonne intention? Tout le bisa ote maman. Ah bon? Ba question et bino ba réponse yango. Maman Top to moni bino na kinga kati bokeyi ko inaugurer hôpital Oyo ya Maman Olive initiative plus. Voilà. Ba comédien tozali ebelé plus de 2000 5000 tous les compter awa to nombre to éviter mais tout le monde ka pour 10 personnes poni Maman Olive va la injustice à modèle wana ezaki 10% ba comédien nyoso tozaki 5% ba comédien nyoso bon il est pour représenter plus eza injustice c'est juste inauguration ya initiative plus ya maman na biso OLK Maman Marie Olive Lembe losako Maman bisika ozwami Maman sepelaki ko bengisa quelques comédiens tozaki 12 basi 6 mibali 6 voilà ezate que maman zaka pour biso wana za maman ya batu nyonso maman ya bana nyonso maman de cœur maman ya kaya minene très bien lokola ezaki ouverture et puis etombaki date ya indépendance anniversaire ya date ya indépendance na biso mboka na biso Congo 60 ans yo maman sepela ko bengisa biso tokendaki na bibwa ouverture hôpital tozeka biso ba comédien bata ya gouvernement pe bazalaki na monaki papa na biso gouverneur de la ville Gentini Ngobila to monaki vice ministre à santé to monaki premier ministre papa na biso pe Monsengo na abe Koko bazalaki to zaki mo mingi voilà oh maman sepelaki na ko bengisa to zaki na bango to longo ya na pe to keki ngakati na ndenge to zonga boliaki bomeli mais bobo c'est to lié to meli na cadre ya indépendance tozwa ki pe image quoi ya ba président nyoso ba défila na ya papa na biso Chichi o aza sur place sikoyo état d'urgence bo tiraki les santé ba boyi ba feti mokonza mboka boya ki ba feti bato ba sangana te bino bo sangisi bato bon mais na senga te s'il vous plaît bo poser nga moko pour intimider nga te
Tu es intimidé au thème. Voilà. Ndenge tovandaki totambolaki selon loi na mobeko mboka. Très bien. Totambolaki na babis ya esprit de vie tozalaki 6 na bis. Très bien. Voilà. Tant tokomi pe na bibwa na hôpital tovandaki ba 1 mètre nde ba klasaki. Tant tokomi na Kingakati d'abord na nani na hôpital tozalaki na ba kashine. Zotambola tina ba kashine na biso ezai ordre ba pesaki par rapport ya mobeko na maladie. Tant tokomi na Kingakati table ba tiaki 6 personnes bofandaki 1 mètre table ezalaki ya munene. Donc totambolaki toujours na loi. Voilà. Ba video ezotambolaka Raïs Chekivara azotambola liboso mama pembeni na ye bato ba oyembaka na sima nana koboya Kabila asambwe bato ebele batondi na sima na tomonaki distanciation sociale te na lobby bato bauti ko bomana na limitaire bazalaki ya okanga ba ju exemple na Kingakati jamais ba ju exemple na Kingakati papa ba wenje zo sa mikonyos toza ya kokanga mate yo moni ka Kingakati yo nde ya Kingakati nde yo lingo sepelo loba tozoke mikonoso zela banda COVID-19 eye tokenda ba wenje po bakangi ba wenje te bakanga ka grand marché voilà ba wenje ya matete bani tokenda tozo tutana tozo betana tozo sala soki voilà eza mutabatela muteza nzambe ozoyoka koloba teke o na Kingakati bato bazali koyemba bato batutani oui bazali koyemba bato batutani mais tozalaki toujours totambola toujours na mobeko ya mboka na pesi bino ke exemple mo ya wenze kende kana wenja matete sikoyo ubio ya biso ya terminer ça kende sikoyo. Voilà, tu évolué. Parlons de l'initiative plus. Ande Roshiki. Tu n'as pas motuna moko wana tunié, bazo profiter na nini ta présence na bango kuna. Ezaki atina bazu nini présence na bango ba ko na lobby voilà. Dis c'est pas mon livre. Aussi là ba comédien basé belé. Na lobby ba benga 20 000 comédiens na mokolo moko. C'est possible petit. Pour ni bino boza. Oui. Ba benga 20 000 comédiens boya pourquoi? Ata kutu nzambo ya Jésus Christ atamboleka na 12 disciples 12 tosuka na 12 Yesu ayaki yokangai Yesu ayaki asilisa pe passa mutu nyonso te na mokili maman Olive pas aussi ça passe bato nyonso aussi ça c'est impossible pourquoi maman Olive ça passe 12 basi 12 6 mibali 6 nde Yesu azaka 12 maman Olive pas 12 bokindaki 12 na Kingakati na lobi boya to solo roi mikolo mais to solo roi mikolo s'il vous plaît maman oyo mataki na motema moni azwa basi 6 mibali 6 voilà na fin de l'année tant tokena rozwa biloko pour na to fêter ba bonne fête tokena ba plus de 500 voilà vous comprendre eza eloko oyo mutu azosala ngo na bonne foi ou bien bonne volonté na ye azosala te po mutu azo obligé non azosala ngo na bonne foi na ye na bonne volonté na ye et c'est pas ça que azwa 12 comédiens azwa soki quelques personnes na gouvernement tozu ba chronique ba chroniqueuse à part ba chroniqueuse na ba chroniqueur to moni so ba journaliste à ba chaîne à part bango azana famille na ye ba mi connaissance et tout ça qui est belé c'est ça. Parlons maintenant de l'initiative plus hôpital initiative plus na hôpital initiative plus na bibwa eza hôpital ya kitoko ba matériel nyonso to avia vraiment na bande kona biso libanda ke bazaka bien soigné po bazana hôpital bien en tout cas ya mwana mama pe atieli biso po na biso bana mboka en tout cas hôpital en ezaka po balobi te ke okara bato bibwa nde bazana droit ya ko se soigner kuna non eza po na tout le monde o masina o soki kimbanseke maluku olemba olimete gombe ma campagne partout donc monga fula to mutu no sa na droit ya kozwa soin na ye na initiative plus OLK nde makambo bon lelo yo moni hôpital wana fungwami to ko mona biloko kitoko to moni ba masini o ya ba matériel nyonso ba kanyonso mais ce que le peuple congolais ba ko mituna ba lobi est-ce que ba seli on ka ko bata bozui to ba seli ba pauvre ba maman oyo pe ba se retrouvera pété na vie ba maman veuve ba maman maraîchère ba maman ba teka mapa ba traitement to isaka mutuya ni to komona 50 ba maman ya ndunda ba maman ya pondu ba maman ya bilanga mutu nyonso asa na droit ya kozwa traitement kuna eponi mutu te batie pe ponte à part hôpital wana
tomoni pe maman tongai plus de 150 maisons bato misusu bakomi ba bailleur oyo abimisa ta NKT bapesi livrer parcellaire okomi bailleur ozo comprendre à part wana tomonaki école moko totali début na onde ezalaki mais maman bongiseli bango atongeli bango école bana bakomi na kotanga na condition ya bien bavandi na ban bien mwana azotanga za à l'aise bapesi eloko te azosala ngo na bonne foi na ye moko donc na mbongo na ye moko hôpital wana eza mpona barichité eza mpona tout le monde mpona bénéfice ya peuple congolais. Mais maman, tout le monde a beaucoup soutenu mon toit pendant 18 ans. Kabila Raïs, président Abisso à Tikimboka, où Siko va remplacer par Félix Tshisekedi. Tout le monde a Félix Tshisekedi, Bako Kangé, c'est la Kingo, le rôle à Rosa, Soumoussala, de Nébana Moka, Bafuta qui développe la Ligue en émission. Mais si vous avez beaucoup soutenir, moi, c'est à mon tour à Bumimboka faire souffrir les Congolais. Mais beaucoup soutenir moi na mboka yam siambe bakisa mutu na ko mama et à répondre comme ça na ko chuba moi mbeli mutie yebisanga merci beaucoup pour la question na yo yebisanga président oyo aleka na Congo bato basepela Mobutu ya solo wana musée Laurent Désiré Kabila o babomba bato bakeketa kati lelo yango balobaka kufa po moto sosoka kufi nde akomaka malamu atazalaka na indoki atazalaka kopumbwa boma bato mesoki akufi ntango ozobimisama ya miso akomi moto malamu bato nyonso balelawa Mobutu kende Mobutu sala boye Mobutu abomi mboka Mobutu ateki sele Mobutu ateki boye Mobutu asali boye kaka toujours peuple congolais Mobutu asali nini alongwe tokomi na papa na biso Mzee le père paix à son âme Kabila le père aye tomonaki vraiment bato basepeli libération ba fidèle tout et tout bato basepeli mais lokola kaka mutu bakoki kolingela bato nyonso te bakadia mpemba baye babomi bato baleli voilà les fils aye papa na biso Joseph aye yepe lisusu kaka abomi mboka ateki mboka basepeli na ye président jeune Raïs bo poser nga question botina na répondre bato basepeli aye boye na boye comme lisusu abomi mboka asali boye yete azu bokonzi apesi bino papa na biso Tshisekedi aza wana notre président bato babandi lisusu yete fachi béton abambi biso béton na nzoto béton to kangami tozolalela béton moye to pema eza te fachi te bamususu bakomi Kabila zonga bamususu bakomi Mobutu sekwa finalement boza wapi babimisi ba drapeau ya impère ya série ya Zaire bakomi Mobutu zonga Mobutu kaka eza pasi na peuple congolais eza pasi finalement bino président ni bolingai te nazotuna kasi bino pa na bino au moins na RDC na Congo tokoma na niveau oza na matoi mais ozoyoka te oza na miso mais ozomona te oza na munoko mais olobaka te soki na Congo okomi kaka ozwi position wana au marché bien pour congolais aza mutu moko nayebi te nga jusque là na comprendre te soko sali malamu osali mabe finalement bandimaka na bango mutu te ako exploiter biso na eloko te zela na yebisa yo baza ko exploiter mutu na eloko te yo kanga na yebisa yo ba exploiter mutu awa na eloko te mama banda bazala na pouvoir na bango abandaka na ekaka kokaba tomona banda bazana pouvoir omona mama bazoke nzela nsele akutani na kamoko ya accident amemi mutu wana akene na hôpital assoigner mutu wana na frais na ye moko boyina tomona yango omoni ni na vie ondimaka pe bato voilà ondimaka pe bato merci naoki mawa ande boshiki naoki mawa ina pisama ya misu Amato, parce que le Congo est le premier pays africain pauvre en Afrique. Parmi les 9 pays pauvres dans le monde, Congo est allé. Est-ce que le Congo est allé parmi les 3 pays dans le monde où ils ont deuxième pays dans le monde où ils ont femmes. Après Yémen, Congo est allé beaucoup de gens à par na Tongo. Pendant que moi, si le président Moro Boazo Kabaka 505, c'est pas 200 personnes, 500 personnes. On reconnaît Tango? Yo lo bao yo za posa ko lobanga na ko répondre. Te ya mutu na kana tuni. Est-ce que vous reconnaître que Congo lelo to comme osomba lipa bakata ya 100 francs? Et bon e bandi lelo. Na 97 ezakite. Oh. 97 osomba lipa kata te. Makamni nana. Tomate kutu bakati 2 fois.
yango na lobi te to match boîte kute si la biloko ane longwa ezali ti lelo mama na mona ngo soutien ezali yo ndo ya monsieur ozana moi vie moko standing ali na mona ngo soutien problème ezate ko zana vie moko boy soki to ke wenje to mona ka nyonso na mesa so ba tie tomate ya ininzanda bakati to yeba ke système ezonga lisu to yeba makambo so po to tambola et kamte ko lelo oyo Congo ezali deuxième pays na monde enfamé Congo ezali na deuxième pays na monde balela kanzala okela nzala mais président ministre azofuta maebele hôpital ezotongama na mbongo alibenga moto wa leta so ministre azofuta maebele hôpital ezotongama na libenga moto na poche na ye moko sans que l'état faut eza ya nani siko faut cha bo pesa masse lokwa ba influent bato boza lokwa ba leader d'opinion vous encourager bato bo ça misala ndike côté négatif apparemment na lobby tozo encourager moto azosala musala na négatif ti projet 100 jours et bimiao maman lui faisant na kati projet de modernisation de nazo tuna bo répondre ngapi projet 100 jours et bimia Olivier na kati au pouvoir na bango te pouvoir na bango les gars qui la modernisation a ville to yango bino bozolo baga biloko tika boloba la modernisation non tous à la clair na langage tant tozo ça l'émission tous à la paix tous à la mikolo tous à paix na conscience to lo babi c'est comment qui est ma et comment que ma bête tozo kende bien et pour la mono ni te nazo dinga kosimba kota mamate mais tous à la katikati tous à la clair voilà tout ça tous à la partie prité tous à la clair voilà ngana lingi muto à la clair bandana mobutu tolela ti lelo tolela bandana mobutu tolela tous à la clair ngana lingaka muto alobalika ngana lobako ngana mona voilà mama pona tanga mobutu nazalaka voilà bandana mobutu tolela bato balela impayé bato bazaba impayé ba inane bato baza impayé bato balela bato musupe bato pe bakufa voilà bakufa o nguma yeye o soki bindo yeye emeli lisu bato mbongo histoire ya Congo kolela ya Congo ebandi lelo te mais lelo bato basali drapeau ya Mobutu basali ba polo balobi balele Mobutu azonga ka bato na balela pe Kabila zonga sikoyo o condamné nani mato dollar na 91 na 2097 dollar ezalaki 2001 dollar ezalaki $10 ezalaki 100 francs $10 ezalaki 100 francs $10 ezalaki donc 500 francs $10 tolia 1 centime 2 centimes lelo yo $10 ekei au-delà de comme 20 000 francs. Tu sais qu'il y a coûté 16 000 francs. Non, 20 000, d'accord, ok. Tu sais qu'il y a coûté 16 000. Amati si on est comme l'on a 20 000. Abaki si 4 000. Kabila, Oyazaki, le président honoraire, sénateur en vie, Azan Kingakati, a coûté $100, na $10 na 4 500 francs s'il faut dire. Les loyaux a coûté si on a 16 000 francs. To réfléchir moi likolo tokende moi likolo pour to le battre que toi contre-prix mama top yo mona te que na lobby il a 18 ans que na une année mama top na lobby tous à la boye ngala ngi to solo la tous à la transparent et za la malamu mingi au lobby président so chichi a coûté $ 16 000 et comina 20 000 ya bakisi 4 000 abakisi kaka na bien tant dollar on a ngi matara président de république mutamatsa dollar tout c'est possible et puis nous poser on appelle à poser non $100 et mataka président de la république le président de la république nous mataka dollar ngo papa nangai bakabola batache eza muntu na muntu azwa sans sa responsabilité na ye ce n'est pas pour rien bâtir gouverneur de la ville bâtir premier ministre bâtir bourgmestre bâtir chef du quartier bâtir boy président ça on a pour repérer ça rapport pe bâtir ba conseiller oh il y a directeur de cabinet président oh conseiller il y a président oh boy mais ba sunga eti voilà osungi muntu ce n'est pas mboka etambola babi musapi moko esukolaka elongité musapi moko esukolaka elongité tokota mona nzela neti na terrain nanga mefe ndenge eza wana basalite oyo bati wana donc président Tchiaya abana kolokota basalite wana po mboka ekoma propre non eza mentalité ya congolais olali olamuki osepeli omatia to na 20 000 amatisi na 20 et puis nayebaka te mutu abanda komatia to yango ezalaka nani et puis affecter tout le monde bamatisi to ya président na kati wana ezani ou soit c'est là ou soit ba kondina biso neti gouverneur de la ville to premier ministre ba o baza wana
bameka kotalela biso likambo ado biso so tozolela to ekokoma na 20 mindeni le to ekomi bongo biloko mpe emati entre temps mbongo eza te na mboka ozolanda nga bango bakonzi baza wana ndenge olobi ka baposhi bambongo na baposhi na bango baréduit no batala no baza na babenga yango ni baza na droit ya kosala nyonso so babilelo dollar ekita boye bapesaki ordre ke na bisi neti esprit de vie bato bamataka 6 batosi te bongo te batosi te meloni ezosala ke bakonzi ndenge baza wana basunga mpe papa chichi balobake non nini dollar emati mingi bon ekita na boye bapesi rapport epa président eya problème te kaka bino bolobaka bio bakangi président singa na kingo nani akangi esinga na kingo o reconnaître langage au Kabila ndeko Kabila lobaki na succès mutu nanga langage ndeko Kabila lobi na dernière conférence de presse na ba kabwana na bandeko lobi j'ai pas réussi à transformer l'homme congolais première mutu eloko na lobaki deuxième eloko lobaki je regrette ya kozanga bato malamu 15 personnes bato malamu pembeni nanga siko wana sikoyo zela ozamuta politique te nayebi na amuta politique te po naza politicien te ntango yo lobi wana landa langage oyo lobi moto azalaki clair a regretter na entourage oyo azwaki chance te ya kozwa bato malamu oyo fallait batravailler na bango directement comprendre que moto a regretter c'est tout. Donc ce cas na batama yango nazo yebisa yo président yé moko akokotambusa mboka te c'est pour cela bakabola ba tâche oyo sungana loba oyo sungana l'union fait la force makambo eko marcher bien mais bino bozotika mutu moko charge yango na pesi exemple ngabineti salité ndenge zawana est-ce que président Foyer ou le salité wana merci maman déjà mon logo a regretté qu'entourage na ye azwa ki chance était notamment à 15 entourage motilo azaka azana mukubwa Shadari Tile azana mukubwa Lambert Mende Tile lo bazana eka vie kimbuta azana eka merci voilà ndeko ezoma loba tozonga na ba comédien voilà tozonga ba comédien tozikana no mboka mama top lelo yo tokomona musala ndenge kotambola ka mamba théâtre lelo yo comédien mama mutu ya kosenga comédien akoma kuza mwasi na poto ko ba comédien ba conseil au fait ba jeune pour azo mwasi na poto nde nazo ko ba na mutuna okomona mutu yo sa théâtre biso na kala to ibike tango ko sa théâtre ko mbongo na musala na yo par rapport ya mbongo ko futa yo mais le ba garçon ba ko ya te ba fille ba ko ya mikolo yo ba ko sa théâtre pour un jour azo mwasi na poto azo mobali na poto donc il se limite là. Je suis pour ça conseiller bat oh yo basa na monde on to ba na monde on pona mwasi to ko na yo ko ça conseiller parce que bino yo pour exemple à suivre la théâtre on va na théâtre on va na mbongo na bino ya na o ba ko ya ba ko simba bisimba sim mama conseiller poser une question est à la fois mais on va nous répondre na mongo merci pour notre tour na chic na ina lo ba par rapport ya ndengo lo bike bazo ya pona kosala ko zelaka moi sa poto to pomba la poto et les autres sala bongo ça passe ça passe non na mona te ba nommé ministre mo ya culture et art to qui pas télé mina pona soutien ba comédien na ebiti Zela nano, posez une question. Posez une question, si on a la réponse. Oui. Soutenir biso. Tozalaka soutenir na ba propre frère na biso. Très bien. C'est quoi? Toza limité. C'est quoi le quoi? Toza limité. Bisika oyo to monike moi porte so ke fungwami. Ils ont facilité moi vie. Pas tout bakei. Pas tout bakei. À mon question dans moi sa poto, à partir de moi sa poto na rejoindre héros na simbate, na rejoindre ba montant dollar na zoate asa ni akei. Akei. Na on te ko lobelo o mona lobi o moni artiste. Ne biso ba comédien de tout ça, boni tinga na tika na 2 ans pour na ko 30 ans de carrière. Oyip sanga na souvenir. Na artistique na monde na ngai artistique ni ndako na sombi ozola ndanga bien ni mutuka na sombi mais na zambiaka pourquoi pour ça abandonner ça rejeté na gouvernement donc na ça sincère na koloba or ceux qui nazala qui soutenir na ba neti na gouvernement ba artiste comédien bazo kufa ba pauvre artiste comédien bazo kufa on moni bakomi na bayi misusu bazo idea bakisi bazo lukara vie basimba nazaka pressa ko juger mutu na nte eza ndenge mutu azo
monela makambo na ye ndenge azokanisa voilà ndenge ye azomona biso bamisusu tovandi kaka lokwa mpe nzambe asalaki grâce avant toya monde yango toyebaka déjà nzambe moi réserve wana toyebi ke toza kaka na espoir ke un jour nzambe akosala biso grâce tovandi tozokende na yesu wana kaka malemi mais bato misusu aye monde oyo ayebi ne nzambe te azotala moningo asomi motuka nga mpe fona somba moningo akei poto nga mpe fonaki poto moningo ati surtout les filles garçon mosusu amoni ye baolingene mbasi ya poto nga mpe nakote nango kisi balinganga mpe na basi ya poto ezokende bongo ozo comprendre donc toza soutenir te yango moni mbilinga oyo eza na biso bacomédien alors so tozwi exemple neti ya banigérien na tokeka banigérien nano gouvernement soutenir bango baza na soutien makasi ozomona nigérien mpo ozwa ye osala filme na ye ozosola no na manager na ye ozosola ye okutana na ye te oza nde na manager afixe okache moko boye oyo moko okobeta mutu soki boyokani mpe te akosala filme na yo te yebisanga neti mama top boye lelo mosala na nga ngai wana nazoroule na jeep na nga bandako na nga compte bancaire na nga tout et tout est-ce que moto akolinga ya salisa nga filme ya lokuta ya bafantir abanga na mpo amoni nano na babien na nga nano ko influencer ya kopusa na pembeni na nga te c'est comme ça est-ce toi na ngote yango tozobulunga na bunga biso na biso tozosana na bafilme bapesa combien moninga lo moto osala biso filme ndeko no comédie bapesa osala photo combien opesa juste transport $50 osana oni oui $50 le manque basolo oui osana oni neti kama mama topi na carrière on aza nango na yo so yebsinga tournage na ma campagne so na tele express ti ma campagne wa $50 tala aller retour $30 yo pesinga $50 $20 pour na sana on naza mama ya bana na ndako so louer ndako batna na vivre na onde to pesa mo livre merci ko yo ko pesa aussi asenga to ndeko tika basengi to mais to osenga kaka faut senga kaka na osenga artiste vina eza ko senga ata ba musicien ko bana ngo meti lelo basenga e via ba artiste basenga kaka o bango balie pe mingi ti ba musicien balie trop bazole kaka théâtre pour nous monter comédie mo akufi ba musicien balie trop bana na mobutu surtout wengele za 4x4 Saddam bango balie ti bongo toyebi mboka ngo te tozawa te ata tokei tokozonga me toyebi histoire ya mboka mais comme il tourne bino Dieu fait grâce à qui il veut quand il veut le panier circule encore donc eza ta ya mutu na mutu omoni lelo so mama olive abengi biso eza nango temps lobi mpe romona rechange aza mutu ya bato nyonso ayebi ke lobi mpe kozala ekipe oyo bakende kozwa mpo amoni ke bon nase na pesi mpe baoyo bakomi mpe déjà na niveau moko boye na change mpe na matisa mpe bato misusu ozokomprendre nzambe batele apese longue vie neti ngai nakomi kosenga na besoin mpe ya jip naza besoin ndako oui nakomi omérite posika na omena mosalamu oui c'est ça Maman Olive, Zamba batela yo abakisa longue vie parce que ozosunga moto oyo azo loboko moko ezosunga 50 personnes na sima na yo tu le boko likolo place wana Zamba peso longue vie. Mama top moto na ezaboy lelo na ebité moi moto na curiosité excusez nga na moi curiosité lelo ndeko chic au mona bande kwa théâtre belé ya basi auto benga génération montante yo na 28 ans de carrière ba mususo bana ba 10 ans ba 12 ans et belé baleki ayo ya basi ba ya lelo pona tanga ba kombote po moni biso bakangisa biso pa pamba na éviter pour ani ba obala difficilement ba obota non pas seulement pour bala ba obota difficilement mais ngas que le sala nga bien tant on a yé pa na yo na moni dada na moni chako na moni omba oza même na bakoko pendant que bana na yo baleki ayo ba oya lelo ba na difficulté même ya obota azangi mbongo te azana possibilité azangi pe mobilité mais nini ezala esala ke baza na bana te eza nini ki lesbienne na ebité ba mbali me boloba police de star en tout cas ba ba police de star voilà kobota ezaka volonté ya mutu eza volonté ya mutu asepela bota mutu mosusu amona soit par exemple
tolongola nanu lem so avandi epa na ye to baneti aza mpe baparent azomona bota mpona ye le mosusu amonengo eza bien te mosusu mpe azomona bota bali nanu te ezogene ezodépendre na motu mais koloba bavi neti ya balesbienne oui nayebi ke na monde na biso ya lesbienne eza lokola sur 100% eza kwa 80 voilà naza consciente nayebi epuis nayebi bato yango mais eza vie privé ya motu wana eza vie privé wana vie privée ya motu yokoba biso eza police de star wana eza vie privée ya motu tokotaka na bavie privé te moto ya motu ntango osala likambo na monde ya te toza conscient na oyo toosala moto ayebi ke likambo na osala nazosala yango volontairement alors neti nga na oteke na nini loba nzambe eteyama partout na baradio na babisi ata na motuka na oyo oyoka parole de dieu na radio ezoloba lokwa moto asepeli amonaki yango de vie nga naleka na tv na loba sodome gorma ekufa likolaki lesbienne aki pede mais ozomona bato bazocontinue ondie koma bashowbiz o papa wemba mpe asonama azalo bashowbiz peut-être voilà lobaka yango bon lokola monde yango tosoki état de la fin okende basine yango nezofa emonana ti kote wana nga na olobelo te ande koshiki kote mibali nga na ville na vinde la justice mpona bango bamoni ke nini kota mall la vinde la justice so koti kota mall kote wana monde mo avandaka wana west africain mo avandaka wana mais bato abongo fo kokanga bango na mboka azobebisa bavie ya bato te baria azobenga bato na makasi te oyo tobenga bajeune producteur bano bayemi koba baza ba jeune producteur ba théâtre ba théâtre ebele to mona bango kuna ebele banani baleke nani komo nezokima baza ebele bazokendaka kuna ayo peso $50 nzoka mbongo wana azwaki yango na vende la justice alalaki asali nuit na mundele wana soki abimine mbala moko apesi 750 donc 10 fois 7500 a reproduire combien de films bon nayebi te wana bino nde soki nga kutu na veni yango ozoloba nayebi na ngango tobosana affaire ngiri seni oyo tokendaka na caméra na yambaki mpe abe yango abayaki na plateau totuni ye me babi yo kobebisaka bacomédien memaka bapesaka bacomédien bakisi bakangaka basi na poto batinaka ngiri paroisse mo eza na ngiri nayambaki ye mpe na plateau alobi epe areconnaître abi oui bayaki mpa na nganga munapesaka bango mpo basengaka bon tokoloba nini mais esengeli botika babama to mpo bamani bamisala kala mpo ani bango bakendaka ngiringiri te azokama kuta yebi ngiri te ya mama to pour exemple bato basi bele bozu na exemple mama to na limite ya yebi assemble nayebi te na okamwa merci maman le basuka to si émission merci beaucoup na bino soboladi mama to nde bomesana na misana copain nena ngalanga koloba na ba mitune za bango ya no yanga joka bolandi biso du début à la fin so ba remarque ça pour ça biso ba remarque ça la biso bien faut remarque nde et ça la mto akola en tout cas benjir terre s'il vous plaît to lembi pe ko finga to rabat bon voilà ça va pas pour la bino merci moto ça besoin benganga numéro na WhatsApp eza plus 243 993 60 66 27 wana aujourd'hui mama top. Merci. Pour ça, c'est le film, à comment, voilà. Pour finga te s'il vous plaît. Chose en pour ça, finga bisonde bomesana. Voilà. Merci beaucoup d'avoir sponsor on a biso. Voilà, il faut ça là, c'est appel et pas maman Olive, merci beaucoup parce que vous avez vraiment. Non, nazo, non, remercier parce que. Ah, babengi bino hein. Babengi biso na kati to. Okosi. Hein? Okosi. Maman, mais attends, va être le matin mais quand même. Tout le monde qui déjà l'émission les gars. Donc on a dit l'émission. Comprenez mais bon. Merci beaucoup maman Olive na ba acte malamu ozo posé, lo boko emesana ko pesa bakata la. So ba baza. Comment de changer moi langage. Changer comme ce qu'on voit kitoko. Lo boko emesana ko pesa bakata yango te. Soki bato ba osengaka o merci nzamba pa mola yo e o baksape chance ya vie na longue vie na likola bomo ina yo. Merci beaucoup parce que vous avez bela kolanda biso na Canada na Montréal na pesi merci beaucoup na Pékin. Vous avez belé Grèce na Grèce kuna pa ya bien makwata TV moko bato ebele. Sponsor officiel émission oyo Mama Zozo. Mama Zozo Mavakala, moi aussi à Papa Noé Mavakala. Merci infiniment na Canada. Mama Zozo na Inde. Na Canada. Moi ça mundu netinga boye. Moi c'est Papa Noé Mavakala. Merci beaucoup. Dada International TV, vous s'abonnez pe côté kuna côté Dada International TV. Mama Top TV. Mama Top TV. Vous s'abonnez pe na Mama Top TV. On va parler gamini, on va parler
bino mo bomona tina parrainer bomona maman site maman top to simba simba mo boka bino to comme ça fait 100 000 abonnés 100 000 années kena voilà na belle to ça 1 million d'abonnés na zoma médaille na zoma coupe or wala ba coupe wa pesa ona or wana na te gamba mo na mvamba na vie bo s'abonner ka ibene ni to mo ndaka boye esalinga kitoko Béni Moustapha, merci beaucoup pour la prise de vie. Merci pour la Chaco Omba, merci infiniment. Élégance Basika, merci beaucoup. Maman Bonheur, merci aussi infiniment. Moutamba, merci beaucoup. On a bogi madame, non? On a bogi moi sinon. Ok. Tassar Kelly, merci beaucoup na France. Bosé Beli Bota Kibiso. Yo, on a bogi madame, non? Et Monsieur Sili. Merci.